au devoir patriotique pour na aussi ko la mabela ba ko na biso soki ko bengana Chilombo biso ato bengani soki ko boma Chilombo biso moko ba congolais soki ko finga Chilombo biso moko mais ba rwandais to ko tikela bango mabele na biso te devoir patriotique na zo senga ke congolais nyonso to ne sikazali joie au nyonso surtout en possession parce que tout le monde dit guerre bada ko imposer biso na Rwanda eza guerre moko sous procuration de la communauté internationale. Le Rwanda a ça la surtout a violé a boma ba maman na biso a boma bande ko na biso a boire ba bombe même na pembeni ya ba kan ba réfugiés communauté internationale zo bato donc il est notre cause est n'est jamais trahir les Congo. Ko trahir Congo te yo mwana Congo. Joie au nyo surtout en possession na yo. Mulangi, Mbeli, Munduki flèche nyonso tu oyo nyonso tu atangami Rwanda dans la est na biso ti s'agit ko bomae bobomae bino bande ko na biso bozali la Kinshasa lokola pouvoir en place ezana makoki ya ko protéger bino te to bande ko na biso bozana est lokola pouvoir en place ezana makoki ya ko protéger bino te oyo nyonso tu en possession na bino bo se défendre nango pe mabele ya bakoko na biso ekokendete et ba wazalendo bravo félicitations na bino ba FARDC na biso bravo félicitations na bino bino ba mapinga ya Congo boyaka na se ya drapeau bolobaka toyaka mangombo makila pona ekolo bozali na ese ba généraux o bada ko pesa bino ba ordre ya mabe po ba bomisa bino bo balola mandoki pa na bango bo kitisa bango to avancer to kota ti na Rwanda. Donc, Rwanda déclaré biso guerre. Ceux qui va konzamboka bazo déclarer guerre na Rwanda te bino ya biso ba mapinga ya Congo ba wazalendo ba ndeko nyonso tu ya est o to bundela ka to lobela ka matin midi soir il est temps to venir na rescousse ya devoir patriotique ya ko défendre mabele ya bakoko na biso to koki koloba awa o na zoloba tout les mi pembeni na ko dévoiler ba sekenyo surtout na plateau na hote yango na do faire appel na ba enyo surtout baza ko se sentir ba congolais o makila Congo do tambola kati na bango botelema to défendre mabile ba koko na biso Maréchal Mobutu aleka Congo tikala Congo Mzee Laurent Désiré Kabila aleka Congo tikala Congo Félix Chilombo Tshisekedi akoleka Congo ekotikala Congo alors tokotikala baumbu ya ba Rwandais te à chaque fois ba guerre nyonso te utaka na est et pour votre information nanga ba uti kolongola na mutu ya soki fleuve Congo babilo na wasana ba M23 balobia lobali susu na kombo ya M23 te a lobali susu makamuna bango te balongoli nanga za civil comme général balongoli mais maintenant kolongola bababi bakopesa kombo ya mutu ko banda koloba makamuna bango dans les jours à venir mais gloriola soki ba tcheli biso Rwandais to koya lisusu to banda so ba manifester bana mutu azana mutu mboka Rwandais étranger mais c'est pas possible to ebele otolingite le mboka dans mboka na biso Félix Chilombo Tshisekedi certes asali mabe atamboli mabe a gouverner ndenge peuple azela qui attend ya espoir wa pesa na IDPST sur 100% na pesa ya msusu 30% échec ezali. Soirée spéciale Saint-Valentin, vendredi 14 février 2025 à partir de 20h. Buffet à volonté et musique live avec le groupe Par rapport. Restaurant chez Franck Poutou, l'entrée seule 25 €, en couple 40 €, 68 rue Émile Zola, 95 870 Beson. Restaurant Franck Poutou, restaurant FM. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle.
Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na banobele lo banda kunati. Oh, au monde tant on le kaki kuna na au monde tant kati ici. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele un château rouge. Ne na moni na carton, il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye zali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga nit. Alors on a ça yekoma. Pas to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Oh non. Nyoso ya o monanga. Oh boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salani. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo tous appela fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Esala ka dejo tous tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina ngola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osoni maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh papa, vous avez pas contact dans votre agence nango. Vous avez pas contact nango 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na 4 France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa soukine awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Morosa na bezo kutanite. Tant au fan di bapio na te à Romela. Bapio na livre aux otanga. Bapesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse ya mwane bimi. Sankara de Kuta. Basala ka batu ndenge nini. Osko! Azelinga mikanwe tamboyo malobina kobonga te tamboyo wapio wapio olapanda yoloba yokotikanga te
napanda yo loba okotikanga te naleli ye zamboyo naleli ye zamboyo bakongole baleli yo zamboyo baafrikain baleli yo zamboyo. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à tous les vrais des Gloria Olangui, la méga star de la presse congolaise. Là, nous sommes partout dans le monde, nous sommes branchés sur Image Prod. Donc, on est là, on est en train de parler. Donc, Makambo Koleka, en dehors de la Kinshasa, donc nambo kanabiso mais na kati ya est to benga kamingi na Goma ozo koleka mingi batoto ya Goma mbote la bino jambo ska bokolanda biso ska bozali to senga grâce ya nzambe za kati na bino une émission spéciale. Nous sommes en bien noir, nous sommes en bien bateni au parce que to ebi ke mbilinga esa na kati ya mboko na biso babi to sala la fête était ta ko pela pas ba voisin. Donc être mon tété la mongo musakata muswahili maintenant que ebi ke oza congolais donc ces années que mboko na biso eza couper la moto. C'est ensemble avec Batoko Yamba Toko Sola Mamboka parce que les Congolais tolobi trop c'est trop. Tonyo kwa mingi makamboyo ko bundisa biso ko luka mabele na biso comme ya bapaya là on pouvait pas accepter. Yango lelo ensemble ngana grâce à Kazi na kata Image Prod to yambela bino moko ya ba combattant patriote. Oh, comme ils sont patriotes. Oui, pour combattant salité les gaming patriote. Bon, comme les mamans, à 4 mamans, le papi Volca, patriote, donc moi, na yamboka, un Congolais, ensemble, toko solo anaï, ma mbele, après sa point de vue, naïe, ba ko kanisani, ne ko le kanamboka parce que to lembi, bisonyo so lobby, to lali ba pongite, ngana lali 5h30 pour toko ye, ba bazui te, ba koti te, ba botoli, ba botote, ertanisa gome koye, ma mbele ki mingi moto passe, si ensemble, na ina grâce à Kazi, toko décortiquer, toko solo lango parce que j'aime mon pays, je suis fière d'être une Congolaise de la RDC. Mbote de Papi Volcan. Mbote Gloria Olangui. Une minute pour Namboka Nabiso à Goma parce que c'est le Congo. Une minute de silence pour Namboka Nabiso à S à Goma. Yango no sengit. Voilà, merci beaucoup à Patriote Mwanamboka Papi Volcan. Pourquoi boyi babenga au combattant lelo? Biso to eba kona na casquette à cause à combattant mais pourquoi surtout qui m'a monté combattant Patriote pourquoi? Non, en fait na kati ya phénomène combattant ba tebeli ba s'improviser ba eba ki tombangote ba kotango na nzela donc bosotope côté belé. Donc je préfère babenga patriote za muto alingi mboka na ye alingi mabele na ye donc bon, après combattant salité l'équipe mingi batebele ba liembongo na sima kombo combattant batebele ba sali bosoto ko mana basi ba na sima kombo combattant ba voice scout bimi na Belgique wa non nani odombo azani aza oui ndeko nanga odombo mais odombo aliaki mbongo ya mwasi wana te Sandra odombo balinga ba corrompre ete ba solo la ki kaka toujours le voix et moyen au libéré Congo article 64 donc ndeko na sali pe démarche na ndenge ne matikali ko zombongo ya Sandra te bweske boki odombo le bio mutako tindelanga ba voice oyo na ko bloquer ye mutako sala bwe non voilà bande ko belé ba bisé na combat wana donc j'étais dans les combats et j'ai fui combattant aujourd'hui je suis un combattant donc oui aujourd'hui je suis un patriote combattant na ngokara moto akobundela mboka moto akobundela mboka mais siko salité wana nde ya combattant nde ya wana lingi soute na nzoto nanga et puis dans les phénomènes tu regrettes non je ne regrette na ba to benga bongo ka to ko benga ba bata poison. Oui, je regrette ya kosangana na ba brouti bato ba comprendre que sens ya combattre bato ba ipo ba comme ba vedette na combat bato ba ki koluka ko s'enrichir na combat donc je regrette mais na nyoso tunga na sala na kati ya combat na do regretter le côté si ça réfère je les référer mais d'une autre manière mais sauf que je préfère qu'au jour d'aujourd'hui les gens m'appellent patriote. Voilà patriote. Comme zongi kaka na motu keso moko yo moko lobelo monga nazuka naturel kaka lo ko mo reposo keso na katsuana combat ezaki na critère te pour motu asanga na bino pa benga ma combattant to kaka motu so sa kaka viva bosangani kamba mo benge combattant. Non, combat na ba critère parce que biso na RCK dont je suis le père fondateur tous ala qui avant aux ala combattant na RCK tout na crève il fallait qui aux ana carte donc oui carte c'est un problème avec ma critère ezaki nini
Non, bah critère parce que mutunyo surtout à mon égard qui ma besoin le cana S yambo canabiso, bah maman na baza violé, bah maman na baza molesté, bah enyo surtout baza na makila ya Congo kati na bango, makila ya Lumumba, Kimbangu, Kimpavita, Chombe, Okito, makila wane zolo bakati na bango, bango nde bagi ko bundela Congo pour être to ko bengana ba paya oyo oyo sonamo papa na biso wendo loba banyangala kata obagi bango to bobo donc fallait to bengana bango po mboka ya mabele ba koko na biso etikala na kati ya maboko na biso et puis combat na biso za juste ndeka kulutu pe wa kufa pe pepe kala obagi sonamo aussi notre cause est juste tokolonga donc za mabele ba koko na biso tokotika ngote donc za mabele ba koko na biso tokotika te na moment oyo gloire langi. C'est que je peux dire aux Congolais, que l'air est grave et nous sommes tous appelés au devoir patriotique pour nous aussi que la mabela bako kona biso soki ko bengana chilombo biso ato bengani soki ko boma chilombo biso moko ba Congolais soki ko finga chilombo biso moko mais ba Rwandais to ko tikela bango mabele na biso te devoir patriotique on a senga ke Congolais nyo surtout ne sikazali joie au mieux surtout en possession parce que tout le monde dit guerre bada ko imposer biso na Rwanda eza guerre moko sous procuration à la communauté internationale de Rwanda zo sala nyo surtout azo violer azo boma ba maman na biso azo boma bande ko na biso azo boka ba bombe même na pembeni ya bakan ba réfugiés communauté internationale zo bato donc il est temps tozo ngana maloba o musée Laurent Désiré Kabila aebsaka biso sorry. Notre cause est juste, n'est jamais trahi les Congo. Ko trahi Congo te, yo mwana Congo. Joa o nyo so tu en possession na yo. Mulangi, Mbeli, Munduki, Flèche, nyo so tu atangami Rwanda dans na S na biso. Si ça gère au bomae, bobomae. Bino pe j'assume ce que je suis en train de dire. Tout ce que j'ai dit, j'assume. Papi Volcan. Bino bande kona biso bozali na Kinshasa. Lokola pouvoir en place ezana makoki ya ko protéger bino te. To bande kona biso bozana est. Lokola pouvoir en place ezana makoki ya ko protéger bino te. Oyo nyonso to en possession na bino bo se défendre nango pe mabele ya bakoko na biso eko kendete et ba wazalendo bravo félicitations na bino ba FARDC na biso bravo félicitations na bino ba mapinga ya Congo boyaka na se ya drapeau bolobaka toyaka mangombo makila pona ekolo bozali na est ba généraux o baza ko pesa bino ba ordre ya mabe po ba bomisa bino bo balola mando ke pa na bango bo kitisa bango to avancer to kota ti na Rwanda donc Rwanda déclarer biso guerre soki ba konzi mboka ba ko déclarer guerre na Rwanda te bino ya biso ba mapinga ya Congo ba wazalendo ba ndeko nyonso tu ya est o to bundela ka to lobelaka matin midi soir il est temps to venir na rescousse ya devoir patriotique, il y a défendre ma belle à Bako Konabiso. L'air est grave. Voilà, l'air est grave, de Papi Volcan. Maintenant, on a bongo présent le bac qui est ce qui Rwanda c'est une guerre naïa pour ça la retour. D'après c'est mibeko. Papa, maman, na minute aux autres, ma kamugudu ya présenté. Autant on a bongo. Naï naïe en tant que Congolais. Et tant que Congolais, oh makila le monde bezo le bakati naïe. Congolais en dehors de l'air. Makila ya le monde bezo. Mais général de Gaulle a bandagi à l'ancien message ya sursoir de ya libérer France en Bokani. Azaï na France. Musée Laurent Désiré Kabila pour y benga na maréchal Mobutu. Azaï na Kinshasa, toi azaï na RDC. Oui. De la même manière pe tokoki koloba awa o na zoloba totelemi pe pembeni na ko dévoiler ba sekenyo surtout na plateau na hote yango na do faire appel na ba enyo surtout baza ko se sentir ba congolais o makila Congo do tambola kati na bango botelema to défendre mabele ba koko na biso maréchal Mobutu aleka Congo etikala Congo musée Laurent Désiré Kabila leka Congo etikala Congo Félix Chilombo Tshisekedi akoleka Congo ekotikala Congo alors tokotikala baumbu ya ba Rwandais te à chaque fois ba guerre nyonso te utaka na est et pour votre information nanga ba oti kolongola na mutu ya soki fleuve Congo babilo na ba sana ba M23 ba lobia loba lisusu na kombo ya M23 te a loba lisusu makamna bango te balongoli
nanga za civil comme général balongoli mais maintenant ko longole ba babi ba ko pesa kombo ya muto ko banda ko loba makam na bango dans les jours à venir mais gloire la ceux qui bateli biso rwandais to roya lisusu to banda so ba manifester bana muto azana muto mboka rwandais étranger mais c'est pas possible to ebele ko to lingite ça c'est vrai le mboka da mboka na biso Félix Tshisekedi certes a sali mabe atamboli mabe a gouverner ndenge peuple azela qui attend ya espoir wa pesa na IDPST sur 100% na pesa ya msusu 30% échec ezali de ce que échec ezali gité to ko mona maramoto mona te un chef de l'état ozali mokonzi ya armée mais tala batwana banda babandaki goya bazoya babotoli boye mais tout le monde y place riposte c'est oh il y a personne qui mode de nini et qui ne toi attaquer Rwanda te mais maintenant ba wazalendo na biso ba prendre les choses à main ba généraux ba repesa bino mibeko ya mabe bo exécuter te l'ordre mal donné soldat ko exécuter te ba bomisa bino te destination na bino dali tina Rwanda et je félicite ba wazalendo na ba FARDC na biso bakangi aéroport ya Gizeni na minute yo na Rwanda bakangi yango pe bakangi ba généraux muso bazaki tout autour wana bravo et bola na ba image onyo soto zo nazo comprendre ba congolais comment yo congolais des pères et des mères ozana makila Congo 4 na maborono o meli pe champagne bi ba botoli Rwanda ba botoli Goma na ba Rwandais intérêt no zanini ba Rwandais ba pesi yo combien ba futi yo combien bato bazokufa na baba ndeko na biso bato ba Rwandais babo mabandeko na biso mais yo congolais des pères et des mères makila Congo zo ba kati na ozo sepela ba botoli Goma na non Goma jusqu'à présent equité Goma est dans ma boko ya c'est là naturel kutu bandeko ya ba parce que ba mona parce que bato ba royo lo bono ayeko sala jalelo ayeko kumsa yoka baba pinga na biso. Oh lelo lundi à lelo babotoli aéroport ya awa na Goma bayaki pe na aéroport ya Goma c'est en direct voilà ma ça c'est yoka l'ennemi pensait que nous étions ces femmes pour qu'ils viennent baiser. Il est venu jusque dans l'aéroport international de Goma. C'est en direct, Lundi à l'élo. Ça brûle. Donc nous sommes déterminés aujourd'hui pour sauver notre pays. Ingeta. Donc, l'ennemi n'est rien. Donc, on va commander parce que tu es lancé on a ndenge ya baba fait. On a l'ennemi pensait que nous étions ces femmes pour qu'ils viennent baiser. Il est venu jusque dans l'aéroport international de Goma. Oh, bah, ma la biso. C'est en direct, hein? Vous voyez comment ils sont en train d'allumer le feu là-bas? Au Rwanda, ça brûle. Donc nous sommes déterminés aujourd'hui pour sauver notre pays. Ingeta. Donc, l'ennemi n'est rien. Nous allons libérer aujourd'hui la République. Non. Voilà, donc ensemble na ba mapinga na biso population nyoso tu ya Congo aujourd'hui le 27 janvier 2027 donc c'est image ya lelo on dirait que donc de Goma koité ba image nyoso tu bozo monde de gauche à droite et là ba image moko baza ko utiliser pour ba démoraliser mais selon elobeli ya ndeko na biso ba pinga ya mboka lobi ba komaki déjà na aéroport ba yaki pembeni na aéroport ba monaki bango lokola basi na bango ba mo ne ba beta. Oui. Donc ba wazalé ba fongola ki misute ba ba aéroport. Voilà. Ba beti bango ne do ba boye aéroport ya Gizeni déjà za na maboko na biso. Za maboko na biso ba congolais. Donc biso ba congolais nous avons le devoir ya ko soutenir ba wazalendo na ba FARDC na biso. Mabele wana ya biso. Félix Tshisekedi akoleka me Congo et kotikala Congo. De tozo bunda tozo loba pona génération future bana na biso baroya basala ba umbu ya ba Rwandais te. Donc soki ba Rwandais basala ki musée o azala ki rebelle soldat ya solo. Basala ki ba 21 bon kaka nanga o balati tenir o latsa nanga osani na Congo.
ye wana balongoli bakanisa ye bazwi goma balongoli nanga mais bazwaki na goma te nanga ye wana balongoli ye siko babi bakotya mutu na bango siko soki boyoki batieli bino gisaro batie kaka bakombo ebima kote wana royal susu lobi bobandi kotambola mutu wana étranger mena mindele bamona biso bazoba bio mais totielaki bino ndeko na bino mwana mboka nanga bozalaki babengani ye oyo azalaki na mutu ya mboka na bino Félix bobengani siko oyo ayeli susu bozongisi na discours ya étranger bakozwa biso sérieux te donc Félix Tshisekedi c'est notre frère atamboli mabe a gouverner mabe kombo na ekozala kokende mais Rwandais akoki koya ko boma biso te Rwandais akoki koya ko finga Congolais te Rwandais akoki koya ko diviser biso te pona mabele ya bakoko na biso ngai makila ozoganga na kati na ngai ezali makila ya Lumumba makila ya Kimbangu makila ya Kipavita makila ya Okito makila ya ba nyonso tu batangisaki pona libération ya Congo. Donc nazo senga na ba Congolais partout na Kinshasa et ça la même ce qui kota ba mobondo bilongi bino boyebi ke bazalaka awate bo dénoncer bango parce que na kati ville province à Kinshasa ben filtré pe basi ba côté belé donc ba chef du quartier musala borosa les alinini bilongi bino boyebi ke bato bazalaka awate bavanda awate baza bato ya kokanga donc opération Simba Rwandais to kozongela yango kaka ndenge to salaka na 1997 c'est le moment photo sala yango pomboka na biso ekendete bino bakinoa muto boyebi ki azalaka na quartier ote bomoni ezelo nyasika umukamate tokende na bango likolo makamoko tiki ate mabele ya bakoko na biso ekokendete Mobutu akenda Kongo etikala Kongo Musée Laurent Désiré akenda Kongo etikala Kongo Félix Tshisekedi akende Kongo ekotikala Kongo biso pe ba Papi Volcan to okende Kongo ekotikala Kongo alors Kongo wana faut etikala na maboko ya bana biso Kongo wana etikala na maboko ya ba Congolais Kongo wana to kotika ngo Kongo teke ba Rwandais ba ya ko diriger biso ba boma biso et puis na soka biso sala o Kabila kozonga be non les Congolais bazolo ba Papi Volcan melana no moi melana on mai muke ba Congolais ba ko ba bongo parce que ba lobby na to lobby biso to zakina ba live to zaki vraiment na kimiate Congolais to zaki agité parce que ba misu bazala bande ko na ba Goma to mona ki ba ko benga bande ko na bona Goma ke ba kati déjà courage je pense que yo lobby olala ki vraiment na kimiate po ba bike bazui Goma bazui te ba koti ba komi bazui aéroport bazui RTNC to zaki so ma à l'aise Congolais ko lo ba bon parce que comme on a que to ke sika Kagame benga Kabila idioté. Mais quand comment on a benga Tshisekedi idiot wana lekeli ba Congolais bongo alors a rappelé biso que azaka jamais Eli Kagame mec ne ko rappeler biso mais quand on habite Kagame ko finga Congolais te soki Kagame fingi Félix Tshisekedi idiot c'est parce que biso mo ba Congolais ba to permettre Kagame a finga idiot soki ko finga Tshilombo pas kotaka na Kinshasa kasi on du Bérère wana ndeko sala ya ngwana abenga son frère mais lelo muto yo benga frère comme finga idiot oui afinyo idiot poza musika pe biso moko ba Congolais de to finga Félix biso moko ba Congolais to benga na Félix biso moko ba Congolais to boma Félix si c'est déjà boma biso moko ba Congolais mais to ko permettre ete na Rwanda ko boma Congolais Rwanda ko boma Félix Rwanda ko finga Félix Rwanda ko benga na Félix to ko permettre ngote donc Congo eza ba koko na biso héritage ya ba koko na biso Congo la Félix et Kagame yé moko nanu azande idiot. Parce que la communauté internationale va pointer du doigt qui est Aza Sima M23, Azo Salamaramion, surtout à Mabé na RDC, Azo Boma, Azo Boka Babom, mais Azo Linga Rotikate. Et là, on est dans le Kanakata Congo. Tout ça dans Congo. Congo est le premier deuxième pays sur producteur à coltan à monde. Mais Kagame a dit comment Rwanda est le premier pays producteur en Afrique à coltan. Basolo là déjà à l'époque. Basolo là quand basara ba brassage na barona ba Kabila. Congolais fungola misuna yo. Mboka wana ida ya biso. Félix akokende. Congo kotikala Congo. Donc il est temps biso nyonso tout yana au rescousse ya sauver ma belle ya bakoko na biso. Tokoki kotika ba Rwandais ba ko komisa biso ba senzi na bango te ba mbwa na bango te. Et puis soldat ya Congo ba Rwandais to Kabila nanga ba pesi yo mbongo potika mandoki zwa mbongo lia buna et mo libérer ma belle mboka. Tout le monde na nani na mboko na Burkina Faso.
ba ivoirien soki ba mboka nini ba sangisa mbongo ba keko pesa ba militaire po ba boma Traoré mais ba militaire on a ba yakisa mbongo Traoré pesa ba mbongo wana ba kaba bazo diriger mboka na bango kitoko ti lelo biso pe na RDC ba pesi bino mbongo bolia mais bobeta bango bravo na ba wazelendo na biso en tout cas soki moyen ezali ya kotindela bango même ba mega ndenge bazo senga ba mai ba nini botindela bango ministre ya défense meka kotala makambo etali ration ya ba militaire congolais baza na front meka kotala makambo etali ravitaillement ya ba munitions ya ba militaire na biso na est meka kotala oyo nyonso tout ko kotala disposition ya ba mapinga na biso po basikola bakamba mboka basikola mboka na biso et puis soldat aza apolitique donc batona bazo kufa pona balobaka na se drapeau to yaka makombo makila pona ekolo lokola baza kotangisa makila pona ekolo basi na bango bana na bango l'état il faut za bango en charge baza la kitoko balia kitoko bala la kitoko ba soldat baza na morale ya makasi na front pona kobunda ko libérer mboka mais tant soldat zo ake mwasi ne ba bengane na ndako mwasi na ya kolia ezate bana bakena classe bana bazola na balabala est-ce que mutu wana koza na morale malamu ya kobundela mboka je ne pense pas donc il est temps ministre ya défense meka kotala makambo zoloba parce que to komiskona sursaut patriotique to sauver mabele ya bakoko na biso basi ya basoldat bana ya basoldat il faut bazala loger nourrir comme il faut et ba mapinga na biso na est faut bo bloquer bango ba armement o esengeli po ete bakoka kobunda pe ko défendre mabele ya bakoko na bango. Voilà papi vol que le remise au senga ezo comme ça pe mokili comment mboka lokola RDC basona ba ko bundara guerre ba gilet baza ba protection te baza na kimia te to komone ba ko ba moko lobi ya bimbongo na ngabo pesa moi bana nanga moi sinanga na musuna ko kufa nanga na ko bunda bitumba mbongo combien $20 $40. Comment na mboka ya bongo papi vokato lo bape vérité bat ba ko bunda pasi na mboka guerre mais bana na bango ndongo lo ba ko souffrir ba ko le mona que député a ko zo prime de risque qui est pour il y a pongi il y a voyage il y a non seulement moto ake ko kende o la kisi ba image ande masete ko beta a ko pe ko zo bal ndeka ko filmer bongo a kufi histoire sili a bengami déjà moto ake ba bwa ke ko bwa ko ba ko kundara ba ba condition mo papi vokato ko tana ngo deux fois te patriote na gloire lengi na biga ke tauna lancé mbela na zo lancé mbela na ba bazo kamba mboka sikoyo ba meka kotala makambo ya ba mapinga na biso comment soda waza kotangisa makila pona ekolo bozo fute soki $20 so $80 mais député o azo sale logo moroté atikali ko faire voter loi dans l'Assemblée nationale té a sale logo moroté bozo pese ba $40,000 pour asala nango nini donc bozo exemple ya Burkina Faso ouais. Président Burkina Faso a quitté si mongo ya ba ministre a quitté si mongo ya ba député a quitté si mongo ya ba tout surtout mamati salaire ya ba enseignant amati salaire ya ba militaire de ya ba docteur de la même manière na minute na Congo na biso et sengeli tomati sa salaire ya ba soldat basi ya ba soldat bana ya ba soldat bazala prise en charge comme il se doit moral ya soldat et rozala malamu et puis soldat ration na efezala ravitaillement ba munitions il faut ça donc ba biloko na chaîne on a nyo surtout il faut mettre en place pour to bouter ennemi rwandais libanda Rwanda ko sara na bisoté. Je félicite un frère dans la conférence moi je les salue aussi en passant Ernest Likiwa à Londres. Et là on a interpellé mais comment biso ba congolais to vandi na kati ya conférence tozo sepela to bio gome kwei mais goma ngo seke kwei ba rwanda ba futi biso kombe poto sepela ke goma kwei goma ngo seke kwei ba rwanda o bazo boma ba ndeko na biso ba congolais et là ba rwanda te mais comment biso ba congolais to go sepela ke no ba rwanda bazo boma ba ndeko na biso mo poto tozo ba montage ya ba vidéo ya kala tozo boka gome kwei gome salibo mais au retour, toujours gagner nini. Toujours gagner le côté. Makile lo tangeza ba congolais. Bato bazo ku feza ba congolais. Donc devoir patriotique nem te bengi biso. To bouté ba rwandais libanda. S'il faut que ça la baronne to salara baronne à 1997. To sala yango. Kinois tala nzinga muto yo yebika zalaka awate chaye maboko.
na bandeko na biso pe bazali na ba Congo parce que toyebi ke ba misusu bazoluka bakotela kote ya ba Congo na ba Congo soki muto ye po futela ndaku elongi wana boyebi yango te bopesa ye ndaku te umukamate botie maboko bosala ye kaka ndenge tosalaka bango na 1997 na ndeko na biso baza na este bozwa nyonso to eza possession na bino bobunda bose défendre tosilana na bango soki bango bakosilisa biso batika na mabela bakoko na biso mais soki bakosilisa biso te biso tosilisa bango tokota ti na Rwanda même si faut ta gouverner na Rwanda totie gouverner na Rwanda to annexer Rwanda na ekota na kati ya RDC. Voilà, on rende compte na kati ya RDC nayebi ke Kabila lobaka eloko moko je suis rebelle, je resterai rebelle, n'ai jamais trahi le Congo. To monaka biso nde bandeko bandimaka ndozo kobeta so na 97 18 Congolais telemaka lobi trop c'est toi Robé Rosa Rwandais tuna petina nayebi Kabila bientôt ebe banzembo wana Kagame oyebi babimaka vraiment na ke bana chango ba telemaka ba ko bima ba pesi courage bandeko na bango ya funa ya lukunga ya mwamba mais lelo zo mona c'est comme si Congolais kino akoma ko banga kino akoma mona nenga ko tema te papi volka ba ko kufa mais kino akoma ko loba ba msu ba beza nzala bazolia bientôt autala ke soka kufula ko tika bana na nani kino ko kasu ko telema te pourtant mboko ma esbo zo ke makilezo ko tanga ba ko lela na est papi volcan kino zo loba te parce que na bateau baza na ville province à Kinshasa ba comme si ba kino ba mandia ba bruti ba comme si bango bato matolo moko ba tu ko kanga son Espagne azoteka ba fufu pembe na kati ba sachet beza bateau les docteurs des innocents ya ba innocent nini yo ye na mboka luka kamba ba congolais orienté bango pesa bango nini non bolinga ka ba kumisa kabino ba embela mususu soki code soki ya braza nebe lo ba sala ba congolais mais congolais est capable ya ko sala la mutu jale lo zo pesa le côté a pesa musala te a pesa formation te a sala le mo et puis na mboka na biso est-ce que ba conduire mboka na biso na bokota la pesa situation ba jeune kino na te Gloire ngana kolina Kishasa na bana ko genosala ki journalier na BAT oui na sala journalier na BAT na kinga bana na ba société to bana sala journalier au sali journalier na BAT na fin du mois ba pesa $100 to bana sala journalier na Protivap na limité na ba Protivap to bana sala ba na ba dia oui to bana sala ngope na ba Kofo Vadis to bana sala ba 15e monati 17e makota penaza. Mais pourquoi l'État n'a biso ça ba système wana kalaté ba journalier ba jeune kuluna na ba ozalaté lorsque j'ai un jeune congolais azo kendake même na braliment to bano sala ki journalier kuna est-ce que babilo kona l'État kota la monter a rosong sont placés il faut que to lo bato gangara mais non bon ça la pe mitema malamu ya kolinga pe ba congolais bolinga ka nkita ya Congo te bolinga bomengo ya Congo te bolinga pe na ba congolais na ba vivre pe neti batu neti bino congolais ebele ba fonctionnaire ba zakuna ba arriéré ba salaire ebele mais ba député na ba pesa wa mbongo ebele ba pesa ba mo ya musala nini na Congo combien de lois ba faire voter na l'Assemblée nationale. La situation de Zana est normalement les deux chambres basses fallait se réunir le col à Rwanda a agressé soit comme boire à bombe na Congo nous déclarons la guerre contre les Rwanda. Présent Sénat il y a Sénat l'Assemblée nationale. Bovani to déclarer guerre na Rwanda. Congolais nyo soto le rozo c'est la Rwanda. To déclarer guerre na Rwanda, tout ça la guerre na Rwanda. Ceux qui ba aussi le sabiso, bah c'est une fois pour tout. On en est deux présidents, mais lui-même le numéro 1 de la République aloba qui soki Rwanda beti yé pas ko beta. Ba mo fa rozo mi be ko. Na condamné na lobby. Yé moko muto alobaka moins d'escarmouche na des chambres basses na situation ndenge to le kabo c'est le moment oyo bakoki ko décréter guerre contre Rwanda les deux chambres basses bafandi Assemblée nationale président Assemblée nationale président et Sénat président de la République bovani to déclare et le Congolais c'est la Rwanda comme ça to si la nana bango très bien to ebi non to za na guerre na bateau yo batu bakoya ko condamner ça te ke bobomi tie to si la nana bango to senga guerre na Rwanda ceux qui ba aussi c'est mais je pense que et je suis sûr que biso net ko si sa bango
Voilà, comme on dit, Rossimo Kendi paie à son âme, le peuple congolais gagne. Les peuples gagnent toujours. Les peuples gagnent toujours. Courage à tous les soldats qui sont dans l'Est et en Bokananga, dans Katia Goma. Mais Balobi Kaka, ça capé Kaka Rwandais, tu as pu menacer na Kenya, tu as pu menacer na Burundi, tu as menacer surtout à Kanzeri Kaka Rwandais, mais ils ont vraiment battu la mission de Bato Bundisa RDC. Maman, tu as un socle armé na Katia RDC na Bicho, tu as un socle oyo, militaire congolais, au bataille formé, on peut continuer à former. Bitumba combien de tokena ko bunda na banda uzu to beta militaire Kadhafi. Wana na président nini? Na maréchal. Tant na bi socle. Socle lexi ke bato ba bunda ka bitumba na bazali ba ibi ba technique na. Considérer ba baramoto wana. Mais c'est mon faut vani sa ba kulutu wana nyoso tout. Ba onde kande. Faut qu'on vani sa ba kulutu wana nyoso tout parce que to comme une area sursaut patriotique. Na binito to dans na besoin ko tala songolo pakalate. To dans na besoin ko sauver Congo. Donc to bunande na Rwanda to déclarer guerre na Rwanda. Rwanda robeta biso te. Ba wazalendo yango na ba beta bango. Po ba robeta. Ba zo pe bilo ba sol bande qu'on a biso est. Le babon papi vol katan ba rotia tout le rôle à paix à son âme le général général na biso mbunza mabe a lobara bo pesa boto sala boyona a se retrouver kota na sa mabele. Mais mutaboma général mbunza mabe senen Kabila. Kasi tango ba pe ba kulutu wana ba ya batango ba koloba boye komi. Mais na minute on a besoin de sauver patrie na biso patrie wana ezali mabele ya Lumumba ya Kimbangu ya Kimpavita ya Mobutu ya ba nyonso to batangisa ya ba Rossi Mukendi tozolo ba pona mutu te mais tozolo ba pona ko sauver makila ya Congo. D'accord. Ko sauver mabele ya bakoko na biso pour lobby gloire la ngana to roleka mais to kotikela bana na nini agression ya ba Rwandais. Ceux qui ba wazalendo baza ko bunda c'est parce que ba moni que trop c'est trop. Ba Rwandais ba bomi matata na ba bomi maman na bango yango ba telemi. De la même manière, Congolais nyo ceci ko zali minute yo tozana devoir patriotique ya ko sauver ma belé. Ba kuluto yo ba yebi makambo ya mapinga ba yebi ba technique de guerre baza les bienvenus ba ke negosunga mboka. Voilà. Ba réserviste nyo surtout pe ba nyo surtout ba tangami ba Congolais oyo baza na makila Congo kat na bango toza na poste ya kosunga mboka totombola mboka to libérer mboka Chilombo aza mutu aroleka Congo eza Chilombo te azota musa yango mabe certes mais na minute yo toza na devoir ya kosikola mabe na biso ngai nazomona pasi na motema nazoka pasi na motema nazolela na wala la bien te tangu nazoka bandeko na nga moko ba Congolais babe gome kuei mais goma ne kuei za mabele ya bakoko na yo eza mabele ya bakoko na yo papi volcan ba ko benga guerre numérique hein. Na Monique ngano na tout kolanda image ya son excellence ministre de porte-parole de ya gouvernement comme ya communication ya mboka na biso Patrick Mouya ya avancer ça autant ba Mouya c'est avancer ministre ya mboka alobi ministre banazala na gouvernement ile onine Mouya ya sali ba congolais yoka motuna nanga alobi poison ezali c'est comme si ndeko ko comprendre on dirait ba Rwandais ba tembo na bango anje ba corrompre même ba chroniqueur ba journaliste ba influenceurs ya mboka na biso parce que les guerres est numérique poison quoi poison ça ba image poison ça ba image yo congolais comment yo gozo ba image ya kala ozo publier ngo gome kwei ba ozo sala ba montage mais intérêt na bino na kati ya makamona nyonso ezani en tout cas ndeko na likio ministre lelo pena na ina plateau na loba makamona loba ndeko na Ernest Likio aloba ke lo moto na groupe na ba ndeko na nga tozana groupe moto sola ba Parfait Kanko ba Odombo ba Babe Masombo ba Rémi Luvumbo ba tozana ke belé na kati ya groupe wana mais eloko Likio aloba bi comment bino ba Congolais to fani na groupe bozo sepela obi gome kwei goma ne kwei eza mboka na bisote bato bazo kufana goma baza ba Congolais mais comment to ko fana to sepela ba Rwandais bazo bomba ndeko na biso tozo sepela ba Rwandais bazo goma kaka ndenge basala ka musée kasi ndenge ba koya kozonga po basala lisusu nanga yewana babengani eti yeb sanga babengani nanga siko ba kochela bino bongo so ilobi bazong sel bino kana mena mutu ya yeloko wana ale bosepe ndenge ya ebisaka bino parce que je me rappelle encore Congolais ko la pongite la muka Kabila tango kendaka na Sadek ya ebisaka ba père na Sadek abi. Je ne vous dis pas au revoir. Je vous dis à bientôt. C'est ma passion. Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. À bientôt les amis.
ya yebaki babiloko nyonso to azosala atikaki baminduki na SC atikaki baposhe ya banini kasi yango nazosonga siko mpo ya osala bientôt mais bientôt wana lufunu ekosimba te voilà luvunu ekosimba te ndenge kaka okoloba mais ntango tokoloba mboka ya na guerre mboka ya na pasi mais tokokokaka dayake bakompara déjà bato na monde oyo bamisaka ba 550,000 ngalo tokaki ba audio oyo ezaki ba voix eko bimake mama mokonzi na kati seki ko to e grave papi Volcan patriote ndongo to benga onde ko patriote ke mama mokonzi ko tonga mobali na yana likambo ya somo ke papa mokonzi akoma maladi omona ke mboka eza na guerre même kotanga mokuna ba bif fo distraction bo futaka ba mbongo po ba distraire mboka po ba balo bakaka mamba distraction toza na kidiba ke ba Rwanda de ba komi pembeni mais patriote mboka papi Volcan. Non mais ngai esalingaka mpasi na motema na bavoice ebimi voice yango mpe toyoki te place elobami ya maloba ya mama mokonzi ya mboka ndenge alobiki no mokonzi atelemaka lisusu te ndenge nayokaki ndeko na yo Ken Piana avec 500 pider azoloba bainsanité na baémission mais tobosana te mutu tolongwana no apart kozala tolongwana mabe ya Félix ndenge azokamba mboka malamu te aza mutu a congolais donc kinois neti Félix kinois de père et de mère abotami na kina koli na kina mais babiloko nyonso tu banoko bamelaka na Kinshasa kuno badingi banini o bogomboro banini yokanisi ye bakita mata yokanisi ye ndenge aza kinois po akomi président yebi babiloko wana te et non seulement ça mais boso Félix wana yuma ana mbongo te akomona mpe baneurologue mosusu mpe na poto bakisi kutu o banoko bazomela na poto ya komela ngo te déjà moni des fois baloba soki mwasi pa linga ridikize mobile akoloba mobile yango aza boye atelemaka te azongaka boye te mais noko wana mpe so ake libanda kote mosusu ekozala nango kaka c'est bon babiloko wana kutu ya bafacilité ya bango bakongole bakota te les plus grave eza badistraction bazonga badistraire biso ekendaki ezongaki Sandra wana atali mbongo na ye aliaki mbongo na badipon na biso ya Belgique de dipon Belgique baliaki mbongo ya Sandra. Bon, sous Sandra, abio ba voice ses amis toujours c'est là continuer ko publier. C'est quoi quand tu ko publier pour ni? Toi la guerre. Hein? Toi la guerre on a pas publier. Tant on publier qui la guerre. C'est pas avec ça ba meka ko ya. Te biso to bi aya. Sandra, yaka bimisa nyo soto. Biso ba congolais toi on a besoin de la vérité. Mais la scandale peut besoin de la mokile. Na Congo ko ka. Te risqué. Ya président zé talé à Libana na motala ka première dame. Ovani na mboka o, ovani na mboka. Congo to kana première dame za na groupe. Ovani na mboka o. Président Hollande. Bakanga na scooter à genota la journaliste moi si moi boya zara sur mannequin. Et c'est un scandale te. OK les États-Unis. Bill Clinton, Monica Lewinsky, et ça là qui scandale te. De yasikana sa moezate. Les plus importants, tout le monde a distraction, babuzobo, akendaki, alalaki, azwaki te. Les plus importants dans ma belé à bakoko na biso. Tous sauver ma belé wana ya bakoko. Après le reste, et talibango. Parce que Golobo, mon konzambo katele marate kinoa ya tongo, aibi ba dingi, aibi ba planto, ba noko ba milaka, pas milaka nango. Distraction. Voilà, comment on a marmot sur la distraction, yo sengi les bandelia au sengi na peuple congolais telema bima. Mais les lois ala qui ministre biso senga qui congolais telema marche ça malo mais premier ministre aboyi. Monter que yo peut ko pe so mona ke tant qu'on la robima ba telema les droits de l'homme royal et sous. Ministre na aboyi ministre na senga manifestation. Ministre de la Justice. Asenga manifestation na Kinshasa. Kongola telema. Na Kinshasa. Côté les mango ya ndenge nini. Kasi bima na nzela contre des araka ba de bandara boso na robima après comme mais ce papier Volcan to ndenge tambola. Mais n'oublie pas peut-être premier ministre Rosa la boyango parce que peut bazar la information. Mutamba yo robimsara ba to bobima botambola. Mais ben filtrer bazar na Kinshasa. Na robima wana. Mbutu goko ta ben na Kinshasa. Basala geloko faut organiser. Basa la geloko faut ezala canaliser mais on sala loko teke ma ceux qui congolais ngana osenga na congolais ta sala manifestation ngana zo senga na congolais to sala banguna ya mboka na biso ndenge to sala ka bango na 1974 ça n'a rien à voir na manifestation elongi oyo yebe zala na balabala na binote umukamate to sila na bango ndenge to sila na bango na 1974
bandeko na ngai ba Congo bato bino boyebi bazalaka wa te o baluka ndako kofutela bo pesa bango te to sala bango ndenge to salaka bango na 1977. Voilà, Papi Volcan, guerre numérique, poison côté, baza corrompu, ndenge ba kolo ba rwandais ba lobby, mais rima moko tambola qui te montre que ndeko na son excellence Mouyaya a lobby déjà keza lokuta ke kamba ki ba kata connexion na kata Congo, mais bata Rwanda bato gomba ko confirmer que ba na courante. Couvrir ça dans le noir, mais les cambo Patrick Mouyaya lobby que les cambo kata connexion c'est faux, so kata ba kata ngo kala, ko kata connexion za kala na habité point de vue. Mais kasinga no to kotala au soldat au wazalendo au azana aéroport ada ko beta be bakanisa ki tozaki basi na bon po baya kolala biso mais toujours ko beta bango moto ko pelati na Rwanda. So ki connexion ça la gité. Est-ce que tu as ton image? Tu as ton zongote. Il y a courant oui to ba oui ba ko kata courant ndenge basala biso ko pena kishasa. Tango bayaka bakata courant na barrage inga na maïs to souffrir ezali nini parce que to kata bango courant po ba souffrir ba lemba batwana mais ko kata courant et le bin na biso te to bundela mabele na biso te ngai na zolo ba awa en tant que congolais makila lumumbe zolo bakati nanga makila kimbango zo bakati nanga makila kimpavite zo bakati nanga makila ya okito ba nyonso tu batangisa ki makila ya Congo yango nanga nazoba mais na yeko défendre songolo pakala te moko za na pouvoir na boy bo interpréter maloba na ngai po batu ba roya ono ayeko défendre songolo pakala na yeko défendre songolo pakala te na yeko défendre mabele ya bakoko na ngai et nazo benga na bandeko nyonso tu to sala bango ndenge to sala ka bango na période ya musée. Na boyi koloba apo e kokoma o incitation à la haine mais soki bino boyebi na 1997 ndenge to sala ka bango yango ne to kozongela pe to kosala bango bongo pe ba kopakata ba o bino bozomona deja bana kati ya mboka na biso mitu na bango za net kaka ba kote wana umukamate to silana na bango umukamate silana na bango kaka to silana na bango o musée to ndeko na yo boketwa ibaka bana bomongo waka solo nja bato ba bete ba kotcholwa bato to bina ba kwei parce que mokonzi moko mulwa Désiré Kabila alonge tumba oyo total ma papier Volcan na bitumba o tokozala ba vainqueur to ba ko mona tozana minduki ya malonga te tozana ba babi ba armée yango pesa nango bien formé te bato ape na soutien malonga te lokola ba bazana soutien ba président minene de to ko kasa to tanga ba kombo na bango tozana minduki ya malonga sauf que mokonzi ya mboka na ministre de défense il faut ba changer batu nyonso to bazana mitu ya armée na biso parce que la plupart ya bato bazana mitu ya armée c'est des corrompus. Il faut ko changer bango nyonso tout bozwa ta ba major ba capitaine bo komisi bango na bisika wana bo komona etumba to kolonga to kota na Rwanda parce que imagine toi Gloire Olangi ba wazalendo bazo senga bandoki basenga ba armement bazo pesa bango ti ba pe na soutien mboka mote kaka mboka na biso ne mdu fwe pesa bango makoki ya babundela mboka bozo pesa bango te ba arme zo kuna bato bazana mitu ya da sommet ya armée wana bazo teka ba arme et la plupart ya ba généraux belé bazana beza bato Kabila tika mais si les gens comment bogotika ba on a poste wana soki ministre de défense azoyoka soki mokonza mboka azoyoka il est temps ya ko changer bato ni surtout bazana mitu ya armée na biso bozi ba capitaine ba major ba lieutenant colonel bo komisi ba na bisikana etumana ego bongwana to bongola mai na vino voilà ko bongola mai na vino ko kamsa ba congolais ko mamboka lokola Congo ils ont un soutien te il y a président le quoi toko ka Rwanda o a soutenu par président France par président Turquie biso toko yo katate ke o président moko ya mboka moko boye apesi 4 hélicoptères apesi bo pona Congo c'est que si je comprends Congo n'est pas considéré autonome non guerre bazo c'est la biso ezali guerre ezali ba imposer biso ngona na ba grande puissance nyonso neza pona nkita ya Congo to bo sénateur dans américain moko boye atikaka lettre ke pa ya ba sénateur na bango à l'époque na bo senso président nza bazara président bigeno potolonga ko diriger monde oyo il faut tous en a même mise ya ba matière première na kati ya Congo po ba beta ba japonais kasi bagenda kozwa uranium ya chikolo pwete nde ba yiko bageno tokotika batu musu bagena Congo te puis tokoki kotika Congo te se développer président oya na Congo tokoki kotika ete à servir peuple na ye il faut tout ça là tout Congo muto ozana mutu ya mboka azala faible mais je pense que
biso baye nous avons marché sur les pas de Lumumba. Et moi je vous dis que Lumumba s'est incarné en moi. Papi Volcan. Oui. Tokosi kolamboka na biso ba généraux nyonso tout bazali kolo na foko longola bango. Po matsa ba capitaine, ba major, ba lieutenant colonel, guerre ego changer donne tokokota na Rwanda. OK. Et kokota na Rwanda. Ceux qui Rwanda et va soutenir ba M23. Qu'est-ce qui empêche à nos autorités ya go soutenir pe ba FDLR ya Rwanda, bazo nga pe pa na bango. D'accord. Bango va soutenir Rwanda. Ils ont soutenu M23. Mokile monite. Si ko biso et pas na biso le roni nezo sanga pe na ba kondiwana ya biso ba soutenir pe FDLR pe ba zonga pe pa na bango. Et le roni neza ko sanga bango ba déclarer guerre na Rwanda. Et le peuple ezo se lengwana ti. Pourquoi pas ko déclarer guerre na Rwanda ti? Là msusu na mambakati. Et même makamwakati wana siko to boyango. Voilà. Peuple to mise en charge. Ba Rwanda o bozo mona Kinshasa ba mitu neti. Oh kaka bomo na o suspect. Umukamate car neto sala ba on a 1977. Voilà rimé moi 97. Rimé moi ko tambola Papi Volcan likambo ya général Chibango. Ba ko lo ba biya ko koma esika wana te parce que ba na confiance na été. Ako koma esika na te pa na confiance na ndeni. Ba biya vraiment na confiance na été ba mona ke trop mingi na monzera ya musique ba mona ke na monde vraiment ya armée te donc esika ne a mérité yango te vraiment. Mais ba pesa so yi bango ba moni ya ko guide ba pesa mutu esengeli akamba place wana ba pesa mutu akoyi ko sunga ba mapinga na biso place wana. Mais si bango pe moment faut za la pe sérieux o mone ya moko ba kiai ba biloko sala ka ba kiai ya moko ke na banganda ko pesa ba mbongo ko bina ko kangali puta na tolo ba to so sérieux ndengeni. Ça peut être aussi une occasion. Ça peut être la musique qui n'a non, ça peut être aussi une occasion pour te basi réellement tu bango za soldat formé ndenge to mona ba paquet pour ça la ba kiai wana ko boka makolo ko bina botine na front. Ah ça la musala na fond obinate on a zaina ma paquete tu as meka ça commando boti ndeka ka ça la musala to juger na fond mais to juger na robina na été na bakia ina été to juger na musala ko sala pona Congo voilà to juger na musala ko sala na Congo patriote ba ko loba déjà ba ko banga ba concert déjà za pembeni mboko ya na guerre ba tala o ba mona des concerts à les za le 15 février ba loba déjà bon mona botelé misusu te mboko na guerre wa robeta te pas de concert en Europe parce que l'autre le 27 et wa ratka na jour J le 15 février wa rentona rozana biso ana katsa mikili ya poto na katsa France Papi Volcan. Mais na landi wa lobi ke na concert na o dénoncer ba maramozo le kana S na biso ça lancer un message mo wa lobi la guerre qui passe à l'est de chez nous c'est une guerre qui nous est imposée par les Rwanda Boyena Boye Azali ambassadeur de la paix. Ça peut être aussi une occasion on a en plein concert on a pu relancer les sous message ya dénoncer agression il y a Rwanda envers RDC. Donc je ne vois pas pourquoi ba okende côté les médailles donc biso na diaspora tout ce qui n'a rien affronté. Donc il est plus important. Kasi yango na kasi mboka za na guerre, batnu so basi ba bilelo ke mboka za na guerre. Mais le plus important ça les années na minute lo la S na biso ba wazalendo ba mapinga na biso ba telemi ba za ko bunda. Biso pe il faut to s'organiser to que nous ça la sitting na ministère affaires étrangères ya ba français et da awa métro invalide. So ki to ye wana e belé to telemi place wana. Mais diplomatie ba français peut changer le soutien ya Paul Kagame. Bandeko pe bata na Londres boke pe liboso ya ndako ya premier ministre na bino kuna ebele donne ko changer bandeko ya Belgique boke pe liboso ya Union européenne ebele donne ko changer c'est le moment où to rotelema to bima ebele même na ba musicien na ba fan na bango to telemi to zo bela Congo parce que ceux qui Congo da malamba mise pe ba se retrouver ceux qui Congo da mabeba mise ba se retrouver te donc wera na landa yi message na ye zo dénoncé déjà guerre imposée par Rwanda donc na concerne peut-être peu à ça la ngoli sous soit à repé ça 2 minutes ou 3 minutes de ya batuba loba guerre imposée na Rwanda et peut-être à osenga peu sous 1 minute de silence pour
soda na biso bazo ko na est. Voilà, il mit à silence pour ma sona soba comme na un saison qui parce qu'on a souka meto koloba. Mboko za na guerre papi volcan na bi ko za mona mboko za pe oza diaspora ozo ko mona mambo ko leka na réseaux sociaux na biso na ibité soko ko yamba ona na degré na matoi na yo ba bozobo ko leka na surtout na monde ya TikTok aujourd'hui chaque jour nos femmes africaines comportement na bango na habité na bana mibali oto benga ka bande mobali azarande di konzi mobala rande motu me ko mona par rapport mambo ko leka na réseaux sociaux papi volca patriote point de vue TikTok ezala ki normalement ko zala outil moko oyo ko conscientiser ba congolais ko mobiliser ba congolais par rapport ya makambo zo leka na est na biso ko lobela makambo za société ko éduquer bana donc mais so rotali na TikTok on dara ben sanité na ben sanité puis ce que je déplore est que to comme mona moi si femme congolaise au matin na TikTok na zoluka mobali na TikTok na zoluka mobali azala na 50 ans azala boye ayebi ko sala ayebi ko comment basi na biso bako koma na légèreté wana au moins peut tata mo sous mkola bimi ngape na mati nazoluka mwasi fois azala na âge boye yoza na 60 ans nazoluka mwana 25 ans maintenant âge yoza na yoluka mwana 25 ans c'est comme on a 35 ça on y a comme on a 35 ans comme na âge nini 76 déjà lo ni masango na balabala et botati vraiment ça fait mal hein maman on a réseaux sociaux basi ba femme ya biso ba femme africaine valeur elle souhaite même na bana mibali ah mais basi ba se respecter des mibali ba se respecter des normalement TikTok eza outil moko ya ko échanger par exemple bandekono bazaka na Canada yoza koto na Afrique beaucoup tani bosolo lia boni bino kuna biso bien boye na ah bon ça va boni mboka na biso tambola boye et là ba outil moko et permettre biso to passer to véhiculer ba message ya mboka ko dénoncer ko lo banyo surtout mais tant biso to genre lo biso genre na ndenge ya mabe et surtout bandekono msu ba chroniquer zo nzomona ba msu sono na sombi lupango yozala na mukanda te osomba lupango ndeni et puis po somba so za déjà na lupango sombi mukanda osombi lupango na mboko yo kaka na ville vanyo na bakopeso mukanda mususu roya kuno la kisa biso fenêtre yenda kuna yo mususu roya kuna asekaka makaso nani petso nani bakali ekomi makamu ya ba fenêtre ngapana la sa fenêtre mais tozo kende wapi bozo des communautés te bozo ko abrutir nde ba congolais. Alors que ceux qui boyaient qui na TikTok wana na ba émission mo éducatif na kala pe biso to kol na kisa na ebité ceux qui batum subi ba rozo ngila ta ba émission na kala to kola gloire na ebité so ba grand-père biso ba nego lika na ba émission grand-père bo kende boya msusu école etindi bino boké une émission grand-père bazo poser bino ba question qui peut nous conjuguer le verbe être au temps présent au moins na tomboli musape tozaki na grand-père tozaki na msusu na ni père mo pas za simba mokila ya bakoko netika na simba nani vie kapwepwe donc zaki babilo moko éducatif donc tout le monde na ba bêtise ti na ba gag bêtise théâtre bêtise mais toko tonga société ngo ndenge nini commission de censure fait ça la musala nango ndenge longo bani na sepeli ko ne bakanyi mwana ayi ko emba bêtise oyo na ebite soki ba inspiration ya bango utarapi na tie musapi na salini mais finalement bakangi kata nzembo bimi censure mwana ki on inventé mais question de bêtise que avant nzembo mwana bimelika na censure am supeli gana censure te bon il est catégorie bibande nini tambo que ça toujours mal organisé. Il faut bengana batona ni surtout sensible basala musalate ko bengana bango. Même nous mususu déplique bakanye oui c'est bien. Az éducateur en masse à retenir ba langage ba légèreté à bimsa ben sanité na munono ninga bimsa gyanate. Ndingi bakanye c'est bien et ko éduquer mbalasi masoka zongi à répéter ngo lisusuté. Mais na ministre de justice je déplore langage ya langage petit wana Robinho a petit na oté Robinho a père de famille non on a que na mamoyate Robinho a père de famille tout celui qui est père de famille mutoni soza na mwasi azana bana azana mwana azali sous petit comme déjà responsable bengata monsieur Robinho encore il est passé petit wana Robinho donc ba langage mon pe na habité ba ministère on peut ya Congo na biso ngezaka
olamuki chancelier opamba pe oleki okomino ministre sous ya justice ale obandi ba bêtise les plus importants pour na ressources na makamoni surtout na lobby par rapport ya ba bêtise ya bandeko tozana sursaut patriotique to sikola mboka ya bakoko na biso ba Rwandais bakoyi ko botola biso mabele te tokoyi pe kotika la baumbu ya ba Rwandais te to silana na bango gouvernement ya Congo Assemblée nationale Sénat chef de l'État to senga guerre na Rwanda comme ça to silana na bango mbala mo soki bosenga ngote seke boyebi ba dilo bino bozana na Rwanda ba agenda caché na bino bwana ngombe soki agenda caché zalité to senga guerre na Rwanda to silana na ba Rwanda to silana na Rwanda ndenge papi Volkolobi un mot à dire par rapport à likambo à droit de l'homme pour na komona na msusu na boka lokola Congo batu ba ko kufa kuna ko ba droit de l'homme etelemi et le ressource komona ke na Congo komona moto a éviter que oy avocat ou tu vois il faut que ne ko vérifier pour qu'on dise batu que oui c'est un avocat boy c'est que tel est confirmé en droit de l'homme et ko telemela que moto a ko boma ebo ngote makuna ko katara moto ngano to teba image de bakati soda de moboko bakati non ça batu liboko mais droit de l'homme est pesé. Non, droit de l'homme moi ne va bilo mobo ya lokuta. Biso to la nous sommes un pays souverain. Tant ba lokuta kuluna ko répondre déjà que mandat l'été sur la capresa bi ba obomate. Kasi on a le bité kuluna il faut bomaye. J'ai dit, je répète, kuluna il faut ko bomaye. So il ko boma ba kuluna na Kinshasa boité. Boju ba on botie ba on a première ligne. Ya guerre. Ba bon. Ba sila nana ba Rwandais. On le to boma ba on to ça la perte. Totini ba on a première ligne. Kuluna moko kufa bomi Rwandais moko. Et ça passe na ka ba Rwandais. Donc kuluna faut ko bomaye. Kuluna amuto ko big c'était droit de l'homme na Congo. Les États-Unis, peine de mort yate. Peine de mort aux États-Unis. Na Chine, peine de mort. Na Angola, peine de mort. Ba peine de mort na ba mboka nyoso tamboli on atengi ba ko ba Chine banini ba même na Russie, peine de mort. Bon on a Congo, auto bengi état indépendant. To rejoindre modo de na droit de l'homme. Droit de l'homme on a pour na Congo. Ba zo boma ba congolais na est droit de l'homme monate. Kagama zo boma ba ndeko na so zo boka ba bomba zo boma na ba réfugié. Droit de l'homme exacté. Mais tant au biso de zolinga to zong sa mboka na biso na rai, mboka na biso zonga na nzela, droit de l'homme. Droit de l'homme on a to kondima yango te mutamba. Boma bango. So ito boma bango ya boma boete, bocha bango na première ligne. Ba ke no bunda na est kuna, ba kufana ba Rwandais. Ba ke kufana ba Rwandais, papi Volka, ba ke kufana ba Rwandais. Mboka lo kwa Congo mo kanga mutu mutazaka na identité te, agi na yebite kuna ko lo ba ke na botami le 22 janvier 2024. Ah, bon ko na mutaliboso mutaloba ngo. Pe bango tout baka na ba 2 ans, ba 4 ans. Docteur a fait l'examen, après c'est bango ba âge à solo mais ba boyi ba bité docteur a kosi. Kasi éducation mboka eza kokufa. Bato baza censé ya osala ta ba centre de formation, ya maçonnerie, menuiserie, mécanique, coiffure. Mais mboka pe tout moment, et tout moment na ba formation. Olangi to vani na mboko yo. Tout ça les ba formation na mboko misalo to sali to ça les ba formation to sali mais pas na biso pourquoi pe ba go créer ba centre ba formation té ya menuiserie maçonnerie plomberie électricité et go diminuer pe ba kuluna na ba ozalate mais tant bino ba 40 000 opesi na député et puis chef de l'état bi député musala nete ko kunda batu soka zongi député kureza wate est-ce que on est dans ça député t'aimes ça nete et dans ça député député voter la loi. Ah, toujours ça n'est pas faire voter la loi. Azam porte-parole, il y a peuple. Il y a peuple. Il y a aussi mon peuple. Il y a même en assemblée nationale, au faire voter loi, voter à la peuple, azon souffrir, azan a maïté, azan a couranté, azan a boété. Moussala est député. Député ça pendant kunda batute. Et puis bah député na biso on peut savoir 40 mais 21 millions de tato moussa ba nogo ngola la kuna sur la fungoli munoko. Libumona mnena lali afungoli mnoka papa soki moli asone après le binanga ya bimi abandi go finga lelo lo la zakuna te abandi go finga mais à un moment faut quand même tout ça sérieux na le bata viemboso na pesi raison nyo surtout za tête mais viemboso peut bazada na âge à retraite pour Congo na tozongi sango na rai gloria olangi na bandeko nyo surtout batala ngai il faut tout changer classe politique ya Congo ba enyo surtout basala 32 ans na maréchal Mobutu faut ba que na retraite
Bah oh bah ça lagi 18 ans na Kabila. Faut ba bango kane ba ko tourner car na. Mais car bango tout monde était vieux men d'azalaka na Mobutu, alongwe pas Mobutu, et pas Kabila, alongwe pas Kabila comme na Félix. Lobi soki mususu aye pe vieux men na changer les sous. Mais est-ce que ça na ba jeune congolais au batangi te pe ba ko sala ba misala wana? Bah ça est belé. Ba ko réunir na kati sa parler. Donc il faut tout changer classe politique ya Congo. Bato tout basala 32 ans na maréchal, faut pas qu'il ne retraite. Bazala na pona repé cette ba conseil. Bato peut basala 18 ans na ba o bas de 2 ans musée retraite. Oh basala pe 18 ans na Joseph retraite. Ba o bazala Chilombo, ba qu'il ne pe retraite. To préparer classe moro ya sika o ekokamba Congo. So to préparer classe wana. Mais nous avons des jeunes talentueux à Tagoudou. Moutambazo Sala, Azo Kangaba Mibi de la République. Il fait partie de la génération, on peut changer Makamnakat ya Kongwana. Tout ça est belé, Babicho, tout comme na Kongwana, tu changer Makambe na Katsa Congo. Tu es bien bayi baraté, tu vas pour te servir peuple. Tu vas relever, Azolo va pouvoir communiquer noté. Nazolo va pour un comité, c'est parce que Nathan a mouru à Congo. C'est parce que Nazo marché sur les pas des Patrice Emery Lumumba. Monsieur Baroyo Finga, n'a pas diplôme ni n'a pas Kamba Congo. Lumumba n'avait pas bac plus 20. Pour Kamba Congo. Azagi na sagesse, azagi na maï. Na mboko ka ya France Bovandi, vous êtes le premier ministre mo dagi babenga na kombo ya Bergovois. Azagi ata na diplôme ti. Mais alinga kimboka na ye. Le roi Lumumba alinga mboka na ye. Biso pe ba patriote. To lingi mboka na biso, to kotonga mboka na. Ensemble na ba enyo surtout bazana bolingo ya Congo, ba balingi to défendre mabela koko na biso, ba koko na biso, to tikela future génération à Bano Baroya, Pakuta Congo Moro meilleur, Congo Moro prospère, Ninge Boyemba on a hymne national Nabiso. Merci beaucoup mon Amboka, patriote, Papi Volcan, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à dire à tous les Congolais qui sont d'ailleurs même de la RDC. Au peut bazana kati Amboka ya Goma, batoto ya Goma, au le bazana Amboka ya tout bazo ko ebate butu pe mo ezani parce que bana kati moli le ko bana bango nini pour vraiment to komi vraiment TV à rapé ngonga. Na batoto ya Goma na oloba na bino raki Rwandais aroyo boto la biso mabelite to ko ma besclave na bango te. Mouzé Laurent Désiré Kabila Loba na biso n'est jamais trahi le Congo. Ne togo ko trahi Congo te. Place au bino bohomo na bango. Oyo nyonso tu es en possession na bino pona ko défendre mabele ya bakoko na biso bosila na bango. Na bandeko na nga ya Kinshasa. Botala na bilongi o boyebani bilongi te. Tosala bango ndenge tosalaka bango na 1960 na 1997. Na bandeko na nga ba Congo poto ebi bazoluka pe baya kuna. Bilongi o bino boyebi ke salaka wa te. Tosila na bango. Avant bango baya ko boma biso photo anticiper tosila na bango. Oyebi pe place mo ke o batu mo bazo na mo groupe mo boye to yebi place babimite dénoncer bango. Bakonzi ya mboka makambo nyonso tu eza pe na mitu na bino. Botia ba soda na biso à l'aise. Bopesa bango ration na bango. Bopesa bango dotation ya malamu. Bo accélère bango ba munitions de guerre en temps et en air. Basi na bango na bana na bango bo so bango en charge. Soda ozana moral ya malamu na bitumba po asikola mboka na biso. Mais pour na reçu sa gloire leng na bikaki ba Rwandais ba koki kokonza biso te ba koki pe ko botola biso mabele te. Biso nyo surtout ba Congolais to bengami na oyo ba bengi la rescousse ya ko sauver nation na biso. Donc rescousse on est que to sala bango ndenge to sala bango na 1997 ingeta. Merci beaucoup le patriote Papi Volcan Mwanamboka. Merci à toi vraiment parce que le Congo c'est notre pays. J'aime le Congo comme dit Thomas Loua Kaloba que je connais le Congo. Donc merci à tout le monde. Joyeux anniversaire pour de Jimène, Gloria, Sompi et Merveille Sompi. Là, vous avez de la part de Grâce à Casse de la caméra. Merci beaucoup à tous les Congolais. Au Balingaranga, Mami Milinze Mbatus, Pepe Lambetolo, merci Nayo. Merci à Code Mondial.
Willy Moucheni, merci à Avec Gauthier, mascotte ingénieur de banque. Désolé, mon agent privé assure, Macadé 31, Victoire 57, hors du Paris 21. Saladin Tena du Transamba Bilamba, passant Samki de longues jambes. Merci aussi à Avec Gauthier, mascotte ingénieur de banque. Il y a Jojo Ngonda, il la taille avantageuse des bons séjours. Nakati à Côte d'Ivoire, merci à grand maître parmi le maître, restera maître. Lui, c'est Choisi Matata, pourquoi pour ce papi Kaimbe, les boss Blanchard Kabanga. Il y a Liké Makengo, je te salue tous des vœux de Gloria Langui. Merci à tout le monde. Fire Basket, Yagi Basket, Chango Basket, Héritier Basket. Merci à Niclette Stanfon, je te salue. Merci Papi Volcan pour la invitation à Bissou. Merci Gloria Langui, merci. Tous on a aussi un souci de Robin Abino parce que le Congo, c'est notre pays. Nous sommes obligés de soutenir nos frères qui sont en dehors de la Kinshasa, surtout. On est dans Mboka, Bakubeta Masasi, Butumo, qui n'a qu'aucun moi guerre, qui n'a qu'aucun qui n'a qu'aucun esprit. Qui n'a qu'aucun esprit. Qui n'a qu'auun esprit. Batman, on est qui n'a eu, mais qui n'a esprit. Talara na 1997 ndenge to sala ina na nimeke qui n'a qu'ausa mabwana. Na ngana bosana na kosengelo mona mokonzi ya mboka. Na kosengelo mona mokonzi ya mboka, na kosenga mokonzi ya mboka na webseke. Eza na mutu moko akoki ko aider yo, comme na Jean-Jacques Wondo. Jean-Jacques Wondo. Bakangaye tina bakangeli eyibanité bakoseli makambo. Mais mutwana na service ya ba aner ayebi ebela ko sungope na etumba otoza na wana minute. De loko na kosenga na mokonzi ya mboka. Bakange na kati ya Congo, balingi ba condamné à mort pour rien. Alors que mutwana pe akoki ko kamba mokonzi ya mboka na makambo ebele parce que mutwana mokonzi ya mboka ayebi ba vandane na Belgique, ba kolane na Belgique. Alors muto kolane oliane akosala mabete. Donc bon mekana kotala likamu na ye mokonzi kolinga te ozala na makila na maboko lokola Kabila zaki na makila ya Armand Tungulu. Donc bimisa Jean-Jacques Wendo akoki kosunga na makambo ebele loko na baksa yango na Gloria Olangi. Merci beaucoup à tout le combattant de patriotes, Plateau et Nabiso, le vidéo parlement. Nous, on parle de GM pays d'autre côté. Et ça, on a encore un temps, ça dit qu'on y a qu'on défend un mot par rapport à la République démocratique du Congo. Beaucoup zala le ou la bienvenue dans 4 émissions Nabiso. Le vidéo parle à Image Prod. Merci beaucoup à tout le monde. À nous revoir prochainement. Je suis Goma, je suis congolaise de la RDC. Bye bye. Ingeta.